Kosaleka télévision. Fali atoko mo bangeli ngeli po panta fali be ngoro po poteza machapa fo za base panza ay sala samusa mutu sana kunet omoninga e bonga ne mère de nani de basoso tout de banya walili nde naza boye poulet préféré za noir blanc rouge fi avanja kovo poulet préféré la bleu rouge mutu mtona couleur na ye elamba feri o asepelaki alata na rouge nango monango kitoko mama ata fera ata vert bayenge baluka yango problème pourquoi côté na kit oh eza spectacle bakota yango ndenge olingi fera aza wenge fera aza artiste musicien complet fera afali to oya kaka Kosaleka télévision. na nyonyo na kibinda nkoi bameye kibinda epa nani epa héritier azalaka ya kibinda nkoi fali ya garçon loketo moi tatiaka boudin ebi boudin banyonyo balata papa bina bengango banani balataka bata bale ye palata yango ya rouge ala boudin ya rouge inaka signifie eza boudin batie yango mpona loketo eza traditionnel Kosaleka télévision. yo yebisanga kaka bato bayebisa ngai émission de référence o makita basala o peut-être ezalaki mwa moke to émission ezalaki ignorant nayeba ete émission de référence o makita basala nga boyebisanga mponga kotangi oyo yamamilela naotuna ya nanga lili ntete a journaliste atongo ndazana akoma baba obosaki ya kovo oboto yo perike émission de référence o makita basala wapi boyita boya journaliste Kosaleka télévision. kovo edingwe ezaka awa siko ozwi show robin asali lokwa asali playback na nini héritier ozwi show show pa robinyo ayembani tomoni mpenda plein ezalaki rendez-vous plein yango wapi na sali nini malgré moi nanga plein te namoni plein te ye robin no asali no banzembo te robin no asali no bagénérique banzembo oyo bachef d'œuvre te oyo kotikala Kosaleka télévision. La Fondation Univers Santé Congo, un centre OSA spécialisé pour la maladie etali loposo, avec le docteur Dani Kaninda, en complicité na clinique médicale Joyce, yoka maladie ya loposo, au docteur Dani Kaninda, toujours traiter tous les problèmes de la peau, kobandali kolo tinase, problème il y a carcinome, te bengi cancer de peau, même si il affecté première couche, deuxième tout comme troisième couche nayo et pas nabiso dans quelques semaines seulement, vous avez la solution. Problème il y a acné, te bengi bouton, problème à vergeture, te bengi nduta, problème il y a allergie tout type, même si il y a allergie alimentaire, allergie bactérienne ou allergie na ba cause qu'il faut fouiller et pas nabiso, nous avons la solution. Problème, il y a gal de bengi makwanza, dès que vous venez chez nous, il y a la solution. Problème, il y a excroissance, mboudi. Et ali une chair qui naît sur une autre chair de notre peau. Juste la contour, il y a mis sous nabiso, si les orbites, bah excroissance, soit bengi mboudi, et makape pas yuana, et pas nabiso, nous avons aussi une très meilleure solution pour ces problèmes d'excroissance. Problème, il y a vitiligo, te bengi tache blanche. Le poso a mutu et comme lokola mundele et pas na biso toujours traité pe yango lokola ndundu. Les problèmes au bande konso bakutu na kanango ya problème ya kéloïdes. Ezali ba masse et makabatu na niveau ya ba mâchoire. Ce sont des kéloïdes et pas na biso to sunga yango pe na bolamu mingi. Yo pe mutu za na besoin koya na Fondation Univers Santé Congo zo ba adresse. Tout na commune ya Lemba. Aujourd'hui, le transport na yo okiti na station Salongo. Vous allez juste en face, il y a Régie des eaux, avenue Vundakama, numéro 5. Ba numéro na biso ya allo ezami balé, oza etando ikewana, beaucoup contacter docteur Nekaninda, c'est moi-même qui prends le téléphone et nous allons parler avec vous. La Fondation Univers Santé Congo avec le docteur Dani Kaninda, solution à maladie et le processus zomi en tout cas, concert a fait notre décor, c'est que ma face est belle. Au moins, bon, ça n'est au babetite. Année au bon concert de Dubaï. Oh, néné, au bêti. Voilà, néné. Fallait un concert de Dubaï, là, sur néné, au bêti. Et non, soit ma gaulois parce que fallait poupa annoncer concert. On bêta dit, bah moi, je crois à quoi bêta. Là, au bêta.
siko faire abeti na ING na Dubai concert nene ya tomona ba jeans tomona ba t-shirt tomona ba culotte tomona ba Lacoste boya kasi productrice nene ya toata likambo ezosuwa bino oyebiki adida tona likambo tosola na concert na bino Fally Ipupa da sali na ye sold out ya Dubai na concert nene ya encore même ba voisin ngaso na Dubai sika na vandara na dera wana yeza siko face na ba hotel ba $20 ngaso na va hotel par jour 80 mais je te dis nga na vie au monde ba so na voyage moi ba comment na lilite te mai koza warrior moi faut na ba VIP te moi je vis comme ça ni nesko vanda ba $20 obi ngana na siko mesure elamba bateke elamba $10 nga ateka kabelo samata ikona ngona ngaza oganye pena masanga malgré mena masanga te yaya babeta ni Fally nene ya obeta na Dubai osika poani te o Fally Ipupa 3 producteurs ba welela ye na Stade de France Amisa Galerie un comédien c'est un comédien moi itakinga Fally as idole neta takinga Fally idole musicien te na besoin péter ba plate nga ngo manquer muto respecter Fally amkona nga na 48 ans 48 ans mais non manquer respect pourquoi un sinon ba continuer à manquer respect amkona donc ndaza wana nene obeti na Dubai moi concert à faire j'en ai expliqué un concert mombeyaka na ba point fort na so ko qui est ferré ba animateur ba kendete ezali ka Blaise créateur sko ferré asali animation na Blaise créateur faire asali animation babenga ngo ozongisela Blaise créateur ozongisela ye bakri faire abwaki le quoi animateur nazongi siko ba série JB pe bimisaka Pentagone babeta sorti officielle ya Pentagone wana na studio Ndiaye na RTNC studio Maman Ngebi disons na RTNC ezalaka bapesaka tutu kadu du suspension faire escom dasalaka animation esika na omona père a diable a mission complet asisi ana te aye abeti na soleil aka à l'auteur abeti na jide jide na moni na bunga ki rumba na zongi non na entrée ya faire egola basele entrée wana ebele ba critiquer ba bi faire egola bimi lokola donc so akutani kana kanga boye falanda ngombe falanda rouge entrée à faire rigoler puis mingi bato kese nyimba balobaki yango ndenge na expliquer bien on se le dise ba wario bazoloba Fally ata ngeli mo babasi ya rouge boyebi yango te Fally ata robe mo ngeli naza yango maintenant na ko beta ngo nzambe na nga on a concerné Fally ata robe mo ngeli po pendant Fally bongo robe po des ma chapa faut za base panza na esa la samusa mutu sana connaître omoninga ebonga nde mère de nani de basoso tout de banya walili nde naza boye tous les préférés nazalaka noir blanc rouge fille avant ya kovo couleur préférée ezalaka bleu rouge mutu moto na couleur na ye elamba fere oyo asepelaki alata na rouge nango monango kitoko mama ata fere ata vert bayenge baluka yango problème pourquoi côté na kiti oh eza spectacle bakota yango ndenge olingi fere aza wenge faire aza artiste musicien complet faire a Fally to yakara jamais faire aza mobali aza wenge ayembaka te Fally ayemba te likona ngo danse ayembani wana oyembi tanga bezo cracher tenga pesa Fally respect ya 40 ans aza ajana te donc pona yebisa yo na respect no pesa ye ko compara faire na Fally te faire aza muta wenge entrer na ye face la il faut pas sentir que faut to linga esko boye basali ende baloba na ye apprendre faut pas te baloba entrer à faire egola na ba concert et bon entrer Fally ba kota boye mais ya tout siko to moni fait entrer Fally akota boye Fally Ipupa akota bongo o parce que wande entrer waso asali bonga pas uma ya meli wande entrer omoni grand amelama omoni ki ete avant concert ameni mai normal mais pendant koyemba koma daa diable ana temps yomela mai te ya osimba boye te ya kozongisa boye te abika osimba besoin na ye avant ko tomonaki na Ozias mwana biso mwana papa Hervé tomonaki na Ozias ameli na ye mai ne normal
mutu oyo chrétien concert wana seke ya motema mabe je eta sentir je l'étais molopwe komona ina fere bato bamonaka de non balobanaka te basolaka te selon bato siko komona a joué devant 15 000 personnes bobeti te bino bobeti ya configuration ya tobeti 15 000 personnes sans compter libanda soki libanda omona 25 000 personnes po libanda adi da sumanga tielanga bavide bomoni we bomoni yango aire nini mpe wa concert eya na aire eya na place aire nini mpe mopanzi nini mpo eza na aire concert wanda 19 bato bandoko depuis 16 heures presse bakali presse nani presse bakali obeta lisola tonton scol est ce que tobeta masola marula masola tonton scol est ce que tobeta masola marula tonton scol nde nani nga abi bakali obeta masola tonton scol na page ne tomoni concert à faire egola ezalaki déjà ba 20 heures tomoni ba wana 20 heures bakali to ya ero nzamba sala mais non tout non 20 heures bakali to ya ero nzamba sala ya to beta masola marula ya nzo beta masola lipopo o comparant na réel nzamba opinion yo selon yo bobeti bo jouer vraiment nini réussite ezalaki au rendez-vous selon yo mama non mutabeta bongo te fala ta bi yango qui est ferré nani abi bongo fali qui est ferré a joué ING arène na liboso na bino abeta mabe bato bakota te ayemba bato bakota nga leki fali na oyemba je te dis moi so na duka pona yeba nde bafali te so na kangaka buto lelo na tango na la moki na sale inventaire vida yoka ba ko yebisaki o za partir modogo nga biwo c'est que fali ayemba te côté nga linga fali za nde modogo c'est que mes condoléances merci beaucoup merci penza omona dio ya ferego la na soleil wanga kombaka ish babi soleil yembi wana selo bato soleil yembi bongo parce que asali da bambule bela matana podium te pe mase podium sko ya ferre ayembi lo kwa kufa donc a profiter na sima ferego e bo to ba na jidete mo point jidete komaka warrior ote aki oui te ba sa bon na fali on est abandonné nde nani kota mama makelele obi kota mama makelele na riska fina ote pa marché de Gaulle pa centre mo sa marché de Gaulle no ya mai etondo kota mama komi kota mama makinde uti mpo za ma campagne ba batani na bubulu yondela bo ba mission na biso marché de Gaulle mo te ma centre na koma kaka boye kota mama makelele mais je te dis qui terrible nga me fallait souffrir na bomo na nga za boter mabe mai komela ngati ana to loka bo mutu ba makelele ba bandali ba otomboka bon bakosa histoire te bakosa histoire te ya combat soleil aza yoka tanga yo quartier la te na moni kofi pa a publier que on a page na soleil wanga ouais bourreau pela na lisusu modogo abarambwa bababia basam tutu fali pupa te fali a grand chanteur te na quartier la te fali azalaki aimé pa kofi ando ke mawa oteka mwa mon dieu tike to mama Monique akufi eza mama Monique mama fali pupa pe en son nom mama Monique to mama akufi ya metinga na linga ba orphelin ngana bi niveau na linga papa abiso omoninga to fali linga bana yo kana biso na linga papa abiso ko yeka mokimo bimba non muto aboto la linga papa abiso azate sko natala bano bakufi ba parents na bayo mama abiso pa abiso na bayo karande ni kozanga ba parents esala pasi matanga kofi pasi wana mama Monique azate papa nani papa Timba azate il faut alinga comme orphelin bolingwa kofi to chance afali na cancer la tête aki ba olinga loka ba olinga orphelin aya musicien complet aya na danse aya na chant te danse de cop mais azaka na nyonyo na kibinda nkoi ba meye kibinda e pa nani e pa riche azaka na kibinda nkoi fali ya garçon loketo moi ta chara boudin ebi boudin banyonyo balata papa bina benga oh banani balataka bata balé ye pa lata yango ya rouge alors non ya la boudin rouge ina ka signifier ka eza boudin ba tia ngo pona loketo eza traditionnel atia yango bongo fali ezanga fali mena ko so to nda mambu ya mabelis fali pa okangama po aluka kozwa pesa mabelis akufa po rumba o eza yete
ozangisa maloba kote fali nasali suni moto obeta bino bakao asali nini oyo abeti biso azotia badate ya baconcert atia yango wapi azobeta baplein bakoma obenga azoyemba bien stade de France ekoma lokola moto oya mpo babeta ye mpo bandalaka biso stade de France eza janvier 2024 2025 ekomi lokola motu mo ofa bota mpo babeti mais eza feregola combien de producteurs déjà bawela ye depuis abanda carrière solone parce que tomoni afali 3 lobela biso 3 bawela ye banaye babetisi ye sikoyo na 3 wana faya aza escro faya motu boko tokange banaye babeti ye na 3 tala na respect na 48 na camarade na ye te nga na mwa moke par rapport na ye nabenge yaya nabenge papa te mpo akobotanga te toa bayaya ya na leki c'est ça fali bapolitango andima esiko nani oyo abeti mpo 2025 fali arepesha abeti te vike azalaka likolo vike te mbongo nini kasho bayokana nango amoni ke ya na se mosolandi fali yaka wol omosolandi fali omoni so tofongola ya misu te fali yango sosoke whatsapp eza ye naa na kanda te ango sosoke tiktok eza ya ye fali akosa biso ke tapi rouge mtu atonga yango fali akosa biso nde akutana na bakingani ye mutu asala idata c'est un escroc. Merci beaucoup. Côté JDT, à prestation à JDT, on a fait rigoler Dio Wana. On trouvera qu'il y a en commun. Papa a bien dit heureusement la zone a connu le résultat. Mais j'étais on a quand même muke mais ah ben peut-être que non heureusement à comprendre qui est Ferrigo. Pas ça la fille série dynastie 1 million n'a fallu. Babeti 12. Ozongi Ferrigo motema monene makila ba champion. À moi ce que j'étais à ceux qui sont au thème devant 15 000 personnes voilà la maison mère mais la maison on dit pas tellement devant 15 000 personnes bana boto bana la carrière pas copie félicitations joyeux anniversaire mais la motu oh anniversaire qui jour wana et là qu'il est dernier qu'on continue avec son les 16 ah OK bah c'est les tout le monde a pas pervé à chaque fois joie ba concert na etara ba date mais invité ne bazaka mingi bana wenge et amobwe ayibi moi quartier latin ba concert on est dans union sacrée déjà union sacrée comme yo concert ezarani tant yo beta concert déjà parce que concert à l'époque où on a joué invité ba banda ko yate yo mora jouer na ba musicien na ye jusqu'à la fin mais lelo comment concert lelo comment concert abengaka bato wana po batia po akokaka te to abengaka bongo po na te pona bimengrate te akokaka te côté ni côté ba fan baya to côté chant peut-être côté ba fan parce que comment il ba plein c'est muto ba bonga liboma na nyena mutu faut za wari nyena mutu faire egola les 5 musiciens oyo abeta concert annoncer ba invité ba mona bango Georgie tout le monde a fait si waze quoi ba meko annoncer failli avant après sa date mais gâteau tanga le quoi règle nini gâteau et tanga penza ba failli azo ba ba ko tate mo failli ye sa nini ezati pour faire ce qu'on attend à rater qu'invité qui gagne roya invité qui gagne roya mais c'est la mystique pour tout le monde n'a pas cher ouais tu bête jour J moins combien moins 1 tu bête les 6 concerts les 7 notre titre que le bango et au loba na mystique peut-être on est à les 6 les 6 concerts les 7 ba billet décide à sold out de ça mais pour te dire que et pour ça sold out oui bon poser plaque tenene plaque ni tozoa plaque ba pesa après concert so ça sold out oh Robinho mundi wazi plaque Robinho azui wana Julia après concert to moni Julia lui solo Robinho ma musique to baby réalisateur balancer no image ya Robinho ya plaque à Robinho baby te héritier za moi na héritier na bana bozar héritier te dessiner ki nyoso pesi héritier bana na bato ana bana bozar ba dessiner Robinho ba dessiner leni ba pesa ke e bongo au moins ezaki mariage à Marc Tabu na Claudie Diasuka non ki mawana nani e bon mon voilà Claudie Diasuka te oh la te kitoko félicitations ate mabe na mariage ngeli kana conseil za mabe pour encourager les mal pourquoi OK binanga tenga monika la tikitoko te na ki tresi mawa Marc Tabu badi Claudie skota la bela oh santi bina moko linga conseil yango te wana ba ta ma passe parce que et bien na conseil à Robinho mais asa chance première fois jouer dans sol européen concert na ye spectacle to moni kitoko asala spectacle c'est longa asala spectacle entraîner na bando bele Robinho oh baba kutabo bele Robinho
Robinho. Na mwana ibumunye ero kibeka. Nani Freddy Mbolongo. Na opese ba courage makasi. Courage ani alinga ko sani pour contrôler la saline. Ba courage ale mal te Robinho ki so soni. Ngala bengi nge. Zela. Ba bengi nga. Ba journaliste. O balobelaka bapesa position te baza au milieu du village David Mombele parce que tout le monde est bon en concert. Azaki pe na concert à faire. Aya ko ya concert à faire. Aya ki pe ko ya na vidéo oui. David Mombele ala comédien polémica. To be yango bongo. Obuki dictionnaire. To be yango bongo. David Mombele. Et le quoi David Mombele bengi communicateur malonga. Présence à Bakali. Bakali c'est un comédien au asala na bras Congo. Présence il y a Marc Tabo. Journaliste Marc Tabo nanu a respecté sans sûreté. Azo simedo ça on a liboso zolo na. Yes monsieur. Père de famille hein. Père de nini? Sans respect. Et suis bino remona bango kuna hein. Moulora Marc Tabo. Problème kenzité Marc Tabo. Yebisanga ka bato yebisanga émission de référence au Marc Tabo sala. O peut-être ça qui moi muke, to émission là qui ignorant na yebete. Émission de référence au Maktaba sanga boye bisanga ponga ko tango ya mamindela non tout na ya nanga lili tete un journaliste à tongo ndazana akoma baba obosa ka kovo oboto yo perique émission de référence au Maktaba sala wa peut être journaliste Maktaba c'est youtubeur wa na 2000 quelque 2000 après ba youtubeur vous s'attendez que bozana concert mondigo tebe bata forme na bozala non bata ba défaut mo mutu mo zolo be mutu mo mukuse te nje bakata mutu mo mato imilai to yebaki non ça la ngabo point na plateau elote na pesi muko chaîne mbote merci pesi na ngembo yese nga pie mbote bose medo base la pio wa mbote na mwasi ba ngo pesa ye basi ya batu na pesi mbote mala emete pa basi ya batu na ngana mandala basi ya batu mbote no ekomi kuna otala bango je bilote quelque part eso bane réel ebeta lipopo ebeta siko réel occupé lipopo lipopo mais bino boloba kike Robinho Mundibu ana ba fanatique te to loba elo donc ba si Robinho te Julia boloa ebele bazolo ba Robinho sala aponi jour à mabe ko beta ata golo mote donc Robinho betini na mona ya chika te mo ba soda wena pantalon mo boue Robinho na po Robinho na la cause na sa lumière na la cause na Robinho baso ba kizengi na tondisi muto malongo asa la cause beta concert à string a ezate kala katikati Robinho beti concert à Kovo edingwe a ezate ka awa siko ozi show Robinho a fait le quoi ça lui playback na ni héritier ozi show show pas Robinho ayembani to moni penda plaisir qui rendez-vous hein plein ngo wapi na salle nini malgré moi na nga plainte na moni plainte ya Robinho na salle no banzembo te Robinho na salle no ba générique ba nzembo ba chef d'œuvre te ko tikala après Robinho ya salle plein na moni ki Maktabu na moni Claudie Diasuka na moni Kamana Masiwa aussi wata agent ta le quoi Robinho faut accompagner ozela wata na concert à faire on ne qui t'a fait ozela na concert Robinho concert à Innocent concert ya plein d'hommes concert ya Ibrator d'hommes de Paris concert yo qu'est-ce que ozela wata concert Robinho ya Ibrator concert ya na isusu ya Junior Wendo concert ya Junior Wendo peso mode wana mutu nanga concert ya na isusu ozela concert ba concert ozela na concert ya faire ozela na concert à JB Awera mes collègues n'est pourquoi pas ah collègue n'est pourquoi pas nani collègue nani héritier papa na ye ton frère ba ça idée en maison mère héritier on va dans la coin de boulangerie de maman mapa mais pour les moments comme leader le quoi faire rigola te le quoi faire comme leader orchestre mais le quoi faire était le quoi le Robinho ba héritier ba Fabuga Salobi ah nani ba Fabuga Salobi je comprends kasi ba Fabuga ba koma lelo ba liboso ba bazalaka héritier le so a bossa comme le quoi de Fabuga Sakoma oh c'est que na comité yo ata linzaka te tazo yembe biso ba tala ba rumba ya ayembani ba yo ka te ba kitoko na obo ape
Percy Tumba prêtre. Wana tango na wenge. Okoki kozongisa moto anyongo azonga suka wenge wenge na carrière kasi solo na ye. mokolo susi yake yokaka explication de namoni olingi yokomaki bolingo na ngai na crayon yango ozala facilité ya koefase prestation na ye parce que association de jeunes tala timbala nzuzi chukuma na chukuri bafiancé pour ne pas dire n'importe quoi. Sombi 300 billets. Oui, na mela masanga te. Oyebi très bien. Na beta masoda kuchi, to beta masoda eza. Ye mom de richa sombi 300 billets, parents sombi 300 billets. Fiancé, parrain, fiancé. Chukuma sombi chukuru 300 billets. Parrain, fiancé. Ouais, yanga mbo zongi na ndako kuchi. Ya peka ba billets ya Robinho. Richa bimisa ngo bongo. Est-ce que Robinho c'est na ba billets? Te to fande ya Robinho te. Yo le ki Robinho makambo. Adida avec Robinho makambo. On a ba générique kanga. Nini jusqu'à présent. Ça là, c'est ça. Il va prononcer ta film prononcer. Mais on a Robinho so comment ma prono. Ah bah j'ai qu'à pornographique. Ngata la film prononcer. Non t'es un point ngamo prono. OK. Non t'es un pourquoi. Yo on a ni pornographique. Non t'es là on. Merci beaucoup to sur la concert na bino. Ya on des a sombelé. Concert a fait rigoler on des sombelé tout moni. Papa Hervé balobi na ba concert na ye à chaque fois jouaka. Moi ba pique ezalaka. Abora on wa mbwa kela mo. Alobi ni na bwaki ni. Affaire ba rideau. Kasa cha ba rideau. Affaire ba rideau ana. On aloba on Angola je crois. Na fikine. Aba faire ba rideau on créer un problème entre bien na ba wario. C'est alobi ko wario c'est qui? À ce jour à visite à salle. Rideau longba. On m'a ba rideau benga moli ma rideau. Et ça va concert lisusu. Kasi te po ba dubi bakata ba rideau. Sko ba fa ba kanisa ba dubi ba cha ba rideau. Hier à s'expliquer que y a cha ba rideau c'est tout. Ne créer moi polémique. Et pas banane. Ba 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 keli ba wario ba pi. Ba wario so sa musique pour faire azalaka. So faire azalaka fallait nga sa musique, te fallait ki danser à roquette. Et ça boy. Et ça ndeni. Et ça boy. Roquette. Bon, la gueule de ça là-bas. Et bien ça l'andé. De que de ça là boy. Parce que de ça là. Et ya boy pe ça là. Et là ça dépend roquette pour des années. Vraiment, malgré manque de visa, malgré manque de ba musicien, ba danseuse, quand même na peut si pas faire ba félicitations, na moni ba joie qui bien. Mais regret ne vient na kata concert wana. Ata moko de ata enga yoka eka kana engage leta yemba te. Mais tant que biso ba wenga pese yanga kanda. Comportement affichaka. Mais tant que ba wenga to so mitema malamu eleki na moi pas faire ça vieille dans j'étais monopé. Bon anniversaire à toi soleil kitoko ngai pantalon mingi déplique pour ma niance kitoko en tout cas conseil de quel kitoko concert de quel kitoko papa va bon matinga penza annoncer biso lo mo boye alobi accompagner que avant concert abelaki la santé a comme grippé donc kasi mikolo tata ba kamana na mingi bazana poto babenga yango na bosa comme bonga la Kinshasa covid te babenga yango soki na bosa kombo nango eza na période oyo maladi ane eyaka bakrasha nini po ekei ntango aye so ntango ayenda abelaki yango poli soki nini babenga yango ntango ayenda abelaki yango ata bela yango ata kontina alingi ayemba faire abeta concert ya acoustique aobela baope ya zema oyemba alingaki ayemba mpona papa Hervé olingaki mponi po so olingi fe oto olinga na ye po apesa ye message après concert abi merci na bagolo en tout cas à comprendre que bagolo ne ba uta vraiment pas nzambe à chaque fois beta ba concert na ye merci les amis kana bagolo te ba faisons de ça là qui va faire na ba ça là c'est quand bien les alani envers faire pour pesa mort à bongo te il y a pesa biso nyoso ba luke pas musicien o musicien mo ta pesa yo bo tindika que toujours sauf fallait musicien mo ta pesa sauf fallait te ko cha fa ye mamba faire te fallait la faire à lobby fallait aza faire à lobby après fallait pour pas faire rigoler moni fallait soki améliorer musala aza faire à lobby pourquoi pas bino bobandaka ni fallait abeta on ka faire au bé fallait aza faire à lobby bon le ko ni que OK to corriger fallait kabeta comme abe babeta salobo fallait beta ngo bien te to la seke moni salo fo beta ngo boy sungi yo arena bobeta quand 2026 c'est confirmé. C'est confirmé. Après concert, il y a un jarry na bwana badati mosusu. Ezali maintenant de pesi tout au pesa. La défense. Il faut te mettre à Stade de France. Pourquoi pas?
La grandeur à faire. Na bolingo na mino to beta. Merci beaucoup. Oui, to beta ku martyr. To beta. Stade de France, to beta. Sope imika ezala pe na France to beta. Imika wa mkio. Sope ezala après Stade de France to beti. Merci beaucoup. Et c'est quand c'est le l'église a fan to beta. C'est le pas qui était tout ouais. Pas à la canne, c'est ni les cafés. En tout cas, Gauloise, félicitations au Pervé, Gauloise, Chempo, tout c'est là, bah concert Isoya, topé sur ma date Kalaté, je salue Sandy BKT, Punia Lopez, Abdul Mayo, Nokombala, il était mon ami, et comment on a besoin d'aller, il était un son à péter à quitter, un son à péter à quitter, tu comprends. Tu vois qu'il est belé, Kamananga. Olinge makasi. Kamananga ya boka ngi mission bana de tisuka. Tozali mission mo boka nga muninga nanga. Donc ma pesi mbote na bera de pente za munda ya dango bana fiscal le général pourquoi pas na bedi mavungu vungule pourquoi pas na pesa mbote na mama Clotilde Bondo la foi ya reine mama Jolie Kwete mamira mafuta mon vieux Claude Luko ba ko ne vie na nga lela ba. Ni yite ta pesi mbote. Viens dans les là-bas, viens avec un petit dans la tinde là-bas. Bah tinde là qui te viens aller là-bas. Na zona poster. Au moins viens kebi na fibilamba o tinde là-bas marque dans le lukango awa. On a fait moi si les bois. Obi. On a moi si na eto bona. Te pona ye moko. Nata moi ça vient. Viens dans réveiller moi mais ni pemba. Moi mais te pesi mbote. Moi ça vient kabela ngaba là. Merci aussi Basele, quelques mots pour na bagoloa. Gauloise da tolongi bon so ba mikie baza héritier za oh obe avena out vient na musique tem abeta musique mabe fallait aza fallait mba ne Jesus le coste kutuko na mona le coste Dieu le mot bo lu la foule ba boaka la merci bana botama non moi misa zanga tisa le la coste merci. C'est ainsi que les beaux comprendre qu'il y a un bon. En tout cas, tu as propos tenir engagera toujours invité. Merci à tout vos acquis côté branché bon depuis début jusqu'à la fin. Na j'aime monde beau continuer bon beau s'abonner, beau aimer, beau partager et puis beau commenter et ça là tout bon ça là et si ka vraiment tu as ka ko ça. Donc boké non Julia OK non boké non ma bien OK non bien. Et puis ça rabisse vraiment force dans Moussala. Merci à Liline Tété, merci à Serge Bangala, merci à Maman Rose, merci à Dida Lumumba de la presse mais ça télétraite. Je vous aime tellement trop au Koutani. Prochainement, bye bye. The stars in your eyes always keep me falling for you. So you will always be the one I keep on running to. Nothing will stop me.